Wenge pesi bino mbongo lelo hein. Voilà bande kono sur DML TV original. Moi la musala bino azia comme na source. Ah tous na grand liboulou. Na kati wana bozomo na bino na kati stade de martyr. Place wa plutôt ko zwa bana mboka. Ba o balingaka musique. Ba ko soutenir bande kona bango. Oyo ba beta musique pendant si longtemps. O ba sala 25 ans de séparation. Lelo basangani lisusu balo baloba moko pe batambola nzela moko. Voilà tout ça libanda stade. Tozwa bato baeko koyoka musique na bango. Papa bonjour. Bonjour papa. To monyo na stade sangoni ne sali po na stade na mkwalelo. Papa ndenga na zabo na zana sengo moko makasi. Sango na moni JB na wera. Lelo bazo sala concert na Martyr. Yango na wuti na ndako nanzala. Na yawo. Na liete. Kapona kotala. Mais comment ça c'est Tibutu au fana nza Tibutu. Na kufana na nzala Tibutu tila tende na souci ya mboka. Osoko tali bien. Tous les 24 provinces. Bazana Kinshasa. Et là. Bayeka pona concert. Tous les 24 provinces bayena Kinshasa pona kotala concert. Concert ezama sécurité. Mututu nyosa zo kota na concert ya kubima na ici. Toza souci na mboka na biso na ba mission na biso wera JB nani ale mankaba tango tozomona bango batwana basali wenge ya kala ibwink mulolo tosepeli makasi tango tozomona bango lelo bakutani esika moko yango naza na esengo makasi. Voilà, merci beaucoup. Voilà toujours continuer caméra zo tourner. Na moni papa yoza ya mboka. To mona na rappeler. Bon la chimboki te bon la selongi na yo. To moni ona na elembo ya mboka lelo za concert. Yo na belembo mboka ndenge. Bon, les mamboka, tu as la bicho, mais pas tellement. Mais bah regret j'ai belé qu'à conseiller la bicho va coopérer. Oui, ça oui 4x4. Tu éviter ceux qui boivent mais on dit tu m'as bien balé, tu m'as banni, tu vas tout le monde va Jeffang et belé. Police, oui, tu as vu que sécurité pèse. La sécurité la bicho. Tu as vu que ça la lango. Mais si on ne va comment me mélango, on dirait qu'à net on dirait l'eau mon boya ma bé comme le cas. Pour ne bicho ne va coopérer dans fais-toi de que la bateau là. Tu te que la bateau. Tu te la bateau aussi longtemps il va beaucoup pousser la kuna. Pour coopérer monsieur ne bicho dans la cache na maboko. Alinga ke babengani kuna cache ni asombi. So ta coopérer azo landa client pas tant tout petit. So kuna pe okoma pete so te que la coopérer. Babi bozela ngonga 10 heures pour beaucoup. Bon to yebi ke RN ngo 10 heures mais to banda moko. Bato musu pe ba banda de 3 heures balala kia. Yo ta moro non ensuite. Bon, tout le péché à moi mouké. Système a bien affilé ça là. Mais si vous ndenge le logi ba même mamba to mo ndeti ka ko ga marque. OK. Pour sécurité ça wa to yebi ki za ngo sécurité a sécurité pour la biso population. Mais jara ngo do même là ngo té do beba. Liloba pour la concert am kula lelo. Bon, pour la concert bon wenge na tango ba zalaka tango wenge bandaki ngala mibotemela déjà. Puis na pe moi na ya BCBG makila na za pour la JB mpia pour le moment. Là, on soutenir à 100%, les candidations au chef de l'État juif, et les candidations à Malam. Dès que j'ai le bac à démarrer le monde. Donc, le monde, il compte toujours démarrer. Donc, on a félicité Bango. Donc, il a souhaité une bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Caméra, on va continuer. Tozo papa. DML TV. Tozo papa. Papa, sentiment, on est le langue est cani pour la moukwale. C'est en français. Et on répond en français dans mon langue. Tout le monde a impressionnant par rapport à l'événement moukwale. En tout cas, chers journalistes, je suis vraiment très content pour votre information et pour votre préoccupation, les plus potentielles, qui n'est pas même des pièges, mais c'est une préoccupation de savoir. Les sentiments qui me rejoignent dans mon cœur aujourd'hui est vraiment très potentiel. Pourquoi je le dis que c'est très potentiel? Vous le savez, à l'ensemble de Wenge Musique, il y a les différentes personnalités qui font les couches de notre pays. Et toutes les provinces, il y a la représentativité au niveau de Wenge Musique. La raison pour laquelle c'est une leçon morale que nous allons tirer là-bas, d'éviter le tribalisme. Et nous devons lutter contre le tribalisme pour que nous devons jouer seulement l'intérêt de notre pays. Au lieu de juger que tu es de quelle tribu, mais quand quelqu'un mérite, il faut un peu l'accorder la chance. Voilà la raison pour laquelle je suis très content de la journée d'aujourd'hui, parce que ça me rappelle de beaucoup de choses.
Voilà, alors par rapport à ce que les gens disent qu'il y a un Est guerre Ezali, mais ici, Bana Wenge Bazo posté concert. Mal. Mais c'est la mauvaise compréhension. Vous le savez, aujourd'hui, nous avons les cadavres, les retours historiques de Patrice Emery Lumumba. Et pourquoi pas, nous ne pouvons pas essayer de se réduire compte tenu de son époque. À l'Est, bien sûr qu'il y a vraiment le combat, mais nous sommes en train de lutter pour le terminer. Mais ce qu'on est en train de faire ici, ça doit nous rappeler de ce que nous pouvons faire pour lutter contre les agresseurs qui sont en train d'agresser notre pays. Voilà, merci beaucoup, papa. C'est moi qui vous remercie. Ok, je vous en prie. Voilà, et tous continuer à traiter dans Bisso. Ndeko to ka bien na roso a moi mketo sola. To luka wa te ka bien to tuna on se va bien to te ka ma ou pas. Voilà, tous on a bandeko, na moi ndeko to ka batch to sola na ye. Papa boy qui sous batch en bonne scène ni. Et yo te ka mate? Ah bon musango. Et yo te ka ma? Ah. Ete kama depuis hier bat ba somba vinda comme il faut. Makasi ete kama makasi depuis na bandaki. Yo petan wenge banda ko zalaka. Te wanga na ndina botami. Bon lilo bani no ko loba pour la concert mukula lelo. Et pas concert mukula lelo. Te mona ba artiste na biso za ko instrument to se plus bango. OK. Voilà, merci beaucoup. To moni na ba photo ba musicien. Papa, sentiment ni oza nango lelo concert au wenge esangani bango tout ba moko et puis esangisi presque ba tribunyo so mboka na biso. Bon, moi personnellement je suis de l'Est. Hein, nam to Kinshasa te. Est-ce que vous pouvez permettre na transmettre message na Swahili? Oui, pas message. Bon, sentiment yangu leo ni ya furaha sana kwa kuwa ba artiste yetu benye badi marqué génération yetu parce que si atuka ku génération ya ba vieux Lutumba hapana. Génération yetu ndio ile. Alors ça bari kabulana il fait à ce que shiba fan tukabulane. Tulikuwa na shiku ba polémique tukafa ba club ya JB ba club ya Wera mais leo vile banaungana na sie vile tunafanya nini? Tunafurahi. Et surtout que bana fa manifestation leo le 30 juin ni siku ya independence yetu donc banafa bien sana. Kwangu mie nitaomba tu bashishi hapa Kinshasa. Bende bana preste, baende hata nje ya nchi, bende este, ba vile nyingine ba Lubumbashi vile, baende itakuwa mzuri sana. Voilà papa yo uti na este kuna guerre ezali. Otiki ba na kolelo oye awa na kin ko sepa na wenge. Situation yo tiki kuna na este. No. Mie sikuacha watu kwa adia juu nikiwa kusepela kwenge. Nilikuwa tu kumaisha kisi mtu wote anavoyashaka. Una comprendre mais quand même kule ni magumu iko mingi, surtout ya vita. Maisha iko kila kitu iko sawa mais amani vita ndio iko sana, damu inamwangika sana donc. Sikukuya objectif ya kufurahi kwenge hapana. Message no kopé ça et pas bandeko balinga pe musique mais bazui chanson comment to tiki kuna na este. Bon, message tawambia tu bakwe connecté kwa réseaux sociaux itakuwa en direct na bafate ba chaîne télévision. Itakuwa en direct vile itakuwa mzuri sana. OK, merci beaucoup papa. Merci. Voilà, traiter la mission continuer. Papa, yo dote ka papier zo kelendere ni le jour à concert. Est-ce que ba client bazo somba vraiment? Non, ba client bazo somba la bango. Bazo somba ndé comme tel ndenge to message déjà. Yami balé, nous avons les sengo, il y a Milulu, il y a PME fois depuis na botama que ça la malelo de 31. Namona Wera, JB, Basangana, Basangana, Basam de Bazar Liboso, Baran Bosso, puis nous avons été Basal Nzambe, oh il va yebani, bon Zokota, Bazapina Mawa, Yabandeko, Bazakat Este, Basta Bampe Aboko, Bapuye Bango, Pote, tous les Congolais, mon côté à l'étranger à ta pays, ceux qui sont congolais, tout le monde a mis à tout coller là. Tala et loko, bande basali, était à peine basal en Zambé, pour bon, bango pe basal en Zambé, ba me capé ko sangana, donc baninga basangani pe lelo. L'église de réveil, na église Pentecôte, ba me capé ko sangana, donc baninga basangani lelo. De les avons les sengo, il y a comme mona, et loko boisa la ma, na kata RDC. Pendant que tous les présidents baleki, première fois dans mon et le ça m'a pays, vraiment les avons les 5 makas, il y a le salami, il y a ouvert la JP. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Nous allons continuer la caméra.
na moni au balusi photo au rambonné Oyanson yo fa na maison mais les intimes babiso les intimes de Weraso babiso oyo ko soutenir bande ko no sa wenge 4x4 to ka pona Weraso non on est famille to soutenir bango tout parce que talara bango to soutenir papa chéri to soutenir Adolphe to soutenir Didier Marcel donc to soutenir bango tout donc coup de chapeau bango tout parce que grand libulo pena ba rotondi sango et rotonda to benga o grand libulo na bien o eza kutu muke to lingi to donc batu ba komitina au moins na Simona batu baza wana ba ofanda ba tiela bango écran japon na ebiki stade de rotonda to obuka ngo OK ouais avec les intimes de Wera donc au Krakan ni no kolo ba par rapport au concert mko lelo bon concert à lelo kolera na normal donc eza événement moko vraiment très capital to soutenir ya liboso na phare d'essai avant tout ça la maramutu to rendre un hommage na bande on a biso na est o eza fête demain parce que bango bakoza la kuna bazolo ba ke bino na kin bozo célébrer biso to kufa te eza bongote donc bango toza na bango même moral a toza kaka mo ambiance kaka ya événement ka wenge basangani eza nde kupona ko bongisa relation c'est pas dit que o to fêter ka pona pamba non eza pona ko bongisa relation malgré événement ya Lumumba et Salema. Merci beaucoup, merci. Maman Robac Saliloba. Maman Koloba. Voilà, tout ça continue. Est-ce que vraiment, par rapport à Ndeboé, volume est bien boyé? Est-ce que c'est vraiment comme il faut ou na malem? Bon, Naminto, je me présente d'abord comme on Shekina, Naza, agent en Frissel. Bon, tu es pour na voter comme billet. Justement, ning balabika qui lelo vraiment ezaya ko beba, ezaya ko yinda. Les a férié. C'est-à-dire mutunyo soyo azana ndaku, avant ndaku te, avant ndaku tout près à roya après ko se distrait. Ava cette fois-ci, tu es ko ça ba vente, tu es na vente ya billet. Ba billet nyo soya ki nango justement na tongo de estili déjà. Ba billet no estili. Estili déjà. Oya ki plus ou moins combien de billets? Yo moko. Avant ndenga nazabo na teki déjà 50 billets. Ah bon? On a teki déjà. Na bande ko nanga mususu. Mais bango na ebité mais on ngai na teki pour le moment na teki déjà 50 billets. Donc ah soza na mbongo te 5000 francs pamba. Au Koti, au Taliwera, au Talijibe, Nemba Zoloba, ou une musique à 4x4 tout terrain. Et là, on est vraiment un monde. Par rapport au Neboté que va bien sentir, est-ce que Njungo Pena Mnene Kotonda? Bon, Njungo Mnene, bon, et Kotonda, tout près Kotonda, on ne sait jamais. Mais pour rapport à Moussalane de Sala, battu bazana volonté, ou à côté avec 5000 francs, année que c'est distrait, c'est pas mal. Merci beaucoup, papa, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Voilà, micro dans réseau continue. Toujours tambola. Le loba tout balo bazo somba billet. Ndenge à Liboma. Billet de kama. Na monde ko na mo pandi sa mo pas mo pandi. Bonjour. Bonjour. Musala to sala kayango te na source information. Njungo amnene vraiment wengele le 5 sibiso. Ben impression les andeni par rapport à journaliste. Mathiao. Est-ce que Wenga retourne sa grand boulot? Ah papa, on a Wengeti. Et moi je suis Manzanza. Orchestre nene. Hein? Bah ange adorable. On va banda dans les néa même ba moko. Oh. Ouais ratonne ça moi ko moko. Je ba tonne ça moi. Yakala, qu'est-ce qu'il y a lelo? Bo yakala lelo ka ba to ya biba ngo yakala na ba kabola ba kenda ba fali ba faire ba kofi tout ça. So ki ke bat na bango ba sali réconciliation. Concert historique. Ah ba ko zanga je. Alors, par rapport à l'organisation, il faut renforcer pour la risque de tous abos. Et ça risque ma casse. Bon, tu allez adorer c'est quoi pas. Par rapport à l'organisation Batbalobi, Herbatag disait jusqu'à maintenant Batbako Tarat. Bon, on est organisé à la touche, il y a ma cambouya, il y a musique, il faut bon ça va son, bablo, il faut dans bien pour Batbako Tabat dans le Yengete. On va Batbako Tabat, on y a les cacates non, pas à poser. Il y a concerté. On a un concert événementiel. Donc il y a concert mon groupe d'enfants, nous sommes à peine en parfait état. Donc on va poser, on y a blanc, on va poser. On y a Wenge. Ouais Wenge donc. Voilà bon poser. Un mot pour la bataille sur la musique, pour la bande de connaissances à l'Est, autour qui moins 40% recette et qui est comment? Délicat. Tu as dit que 40% il y a concert à l'élo et que dans l'Est en tout cas, tu peux dire que variant de rien à biso, tomber le bango vraiment. Nakola ebina la batenza beka sunga tolonga na makambango malgré to ebi kenza ba liboso to kolonga toujours parce que bika phare d'essai toujours mapinga na biso
vraiment, on est ensemble, tous soutenir Bino vraiment de loin. Force, Nzamba Bino et Long Ezali. Et bon, Ezali. Merci beaucoup, ma concert. Voilà, micro langue va continuer. On aime Kendi à son billet. Ouais, oh, il y a son billet. T'es journaliste à cause de billet, t'es bien à Zéli Moutazoya. Au billet à la banque. Bah sentiment non est endéni par rapport à Jounam Kwale. Non sentiment c'est belé parce que ebi biso to yora musique ya wenge mais to vivre wenge te. To yora ba be télévision li solo ya na orchestre mo ba to bazaki belé selon ba plan ya histoire to tangi to moni yango pe to yoka pe musique na bango. Parce que lelo c'est ngeza po après 25 ans 26 ans ba to wana ba sangani sika moko po ba be télévision musique. C'est que biso ba to vivre concert na bango te to na senga ko vivre ngo lelo. Ozomona esengo ngona ya liboso ya ngona pe ami baleza ki et la gisi bolingo bandeko tout photo lingana parce que tout moni wenge do sangisa ba tribu nyonso na kati ya wenge wana omona ba luba baza bangala baza ba Congo baza ça dit ça déjà dignité tout ça la bon moko concert le solo ba mambo belé mutong dans na façon zo concert le mais tant on s'analyse sotali concert à l'élo c'est déjà que tous à la bolingo to bo mako tribalisme to bo maba o to bo maba biloko wana ça que tous à la bon moko vraiment félicitations à producteur pour na kozwa et bilo ma likanisi ya boye et ça vraiment likanisimo qui to mamba bonga na senga et si la té baba non c'est la biso ngata fait un quartier latin oui pourquoi pas mon chose grave on a regretté parce que bandeko belé concert il fallait ba musicien belé ba na concert mais tu vois comment il y a ba musicien ba lingana té les londe ba musicien ba l'exhibition que to lingana té pour nini à travers ma concert wenge to mona de ba clique botamé belé ba to ba créer ba façon nyonso ka pour ba bundisa concert wenge menzambe atali lelo oye déjà sangisi moye boka bolango ezate yango concert eza lelo vraiment concert eza annulé concert eza c'est-à-dire neza bolelo bisengo na bisengo wala mukenje ce que grand libulo to benga grand libulo penza oza cirque fula bat na zomuna na mona ba mwa muke ba rotondisa wenge ko rotondisa stade bon wenge rotondisa stade parce que wera yemona na rotondisa stade jibe mo abeto yakala wera kasi yakala mais wera siko webi wera tika atara wera wera zara wera jibe zara jibe jibe asali soko combien des années dans l'album te mais abeta ba concert ba $100 ba concert ba $300 $200 c'est-à-dire ba rotondisa yango parce que mardi to zala kia billet d'aïté billet to zomona yete kama siko et bimi ko bima stock ya liboso silaki déjà ouais zéro bimi mardi to zala kia lobby to zala kia vraiment ça dit billet silaki onyo so yete kama oyo ils ont billet mo bimi ba lelo oyo ça y est concert autour de récite maintenant déjà total et là vraiment total pas to pas yango devrait partir mardi merci beaucoup mardi déjà la liste derrière concert déjà merci beaucoup nous autant mingte pour ça musala ko la merci OK micro nangezo baluka toujours moi la mboka la ligne yo poloba doye komona on peut libosa concert awa libosa martyr plutôt est-ce que okuye poko kota na kajo somi da bien na yo te bien zali na soma da bien avant bien zanango bien zali et salinga esengo makasi et concert wenge ezora histoire que meza histoire wenge zali 11 provinces tous les mse bana wenge bazali ba misa 11 provinces wenge zagi tribalité ezagi orchestre ya baluba te bangala te baswahili te ya biso batabandunu te ya batete la te baswahili te wenge sangsai 11 provinces mais bango ba 6 ba 11 provinces il fait ba 11 non c'est 11 provinces bikolo nyo c'est 11 provinces c'est na kati wana bikolo nyo c'est za drummer eza guitariste aza 11 provinces bauti na ba province 11 analyse d'après yo oui c'est ça mais na sepel makasi ndenge wenge le zobeta c'est félicitations makasi et là c'est avec ini bolingo zali na kati ya ba vie na biso o basangani na remercier bango makasi félicitations makasi pourquoi pour ça les sengo pour musique na biso la ki ya musique na biso tana ba TV na ezala biso ya RTN surtout na ba ivoirien ba sénégalais ba sud-africain pourtant so mon affaire mon afali o mon Clinton o mon nani ezala ki pasi ezala ki pasi makasi yango ke na sepeli makasi pe wenge zobeta eza mbongo na bango te wenge zobeta ezali mbongo o bazo contribuer na FARDC 40% bango ba ndambu ekene o bazo contribuer na bandeko na biso ba okufa na Goma na Est bitumeza yaki ya ba groupe mais le comme pays par pays maintenant wenge tel comme nobia Congo il faut biso mo ba congolais to aider bango so biso to aider Congo te mutako aider Congo azate na senga wenge pe sangani bo se félicitations toza pe na bateau bana mbongo surtout ba pasteur
Pasteur to connaît église chaque jour to ta badim, to ta offrande. Pasteur peut pas sangana ba raisonner pour mandeko ba fona ba est kuna. Ba zo ba budget na bango ta 30% na bango ba pesa. Total bolingo ba terre biso na église, ba laksango pe na mboka. Na est Bukavu, Goma, partout est-ce qu'on est ba kufa. Concert à Wenge na Sibel Makasi mais na Sibel ka ezaka na kisa sate. Ba tambola Congo mobimba. Ba laksake toza na souci ya mboka na biso. Toza na souci ya musique na biso est avancée et que ne liboso to sepeli to awa pona ko encourager bango. Voilà. Na mona ki opengla ke le monde ka tobi musique na biso kufa. Est-ce que après concert oyo eza parmi ba éléments, eza parmi ba idée ou musique ko beta ngone ça la musique na biso etombwama. Eza ngasi na niveau za ki liboso. Après concert surtout na osenga bandera ba diaspora. Bokendaka poto pona ko luka mbombo aider ba famille. To bundaka lit ya mboko poto sauver nation. To sauver nation to monde les pères et les mères les lois en pouvoir. To sangana ke bo tika ba congolais ba obeta musique na bango kuna libanda ba l'aise. Ba ivoirien ba sud-africain ba camerounais ba beta ba concert. Kaka biso ba congolais. Bokendaka kuna te ke po combattre et musique congolaise. Bokenda na poto te po combattre Congo. Bokenda na poto te ke po passer la drapeau ya Congo. Oki bokenda na poto te ke po ke bino nde bomona ke bino ba combattant. Bino bo bundaka na poto biso to bundaka na kisasa. To bundaka na kisasa les pères et les mères asu pouvoir. To tika ba misela biso kimia ba beta musique na bango critique na biso tombwama ezonga ndenge ezalaki to raisonner le ba papa wemba ba boys bozana ba kin kestere menea ba madilu system ndenge tozomona boye eza bien. Est-ce que oza kuna na poto beta likau na yo tala famille na yo tala bandeko na yo tasu bandeko na bazo kema meyo zo beta bemse na poto tasu bandeko na bazo lala nzala meyo lingi ngai kinga ezate oza combattant so lingi o combattre musique na biso yo peso na Congo biso pe to ko combattre yo yo peso na kisasa biso pe to ko combattre yo poto ezale pas koko na ote pas maman na ote ezale eska munyo so gena ko luka moi kanyaka na ye aya a sauver famille mais teke ba ezaki na vision te na ambition te ke na ke pona luka pona aider famille mais ba ba kena na ambition ba combattre musique congolais na osengaka ke na wenge muzika e wenge mobima bozala ini bozala bomoko stade Rotonda. Voilà. Toye pona soutenir bino stade Rotonda toyebi ke to soutenir bino pe po 40% ezo kende boye. Et pas bande on a biso ya FARDC et pas bande on a biso ya o bazo souffrir na ba Goma Bukavu na sekbe na ba pasteur biso to contribuer na église na bino to tsara mabonza to tsara badim bo contribuer pe na bande on so ba fona este kuna. Merci beaucoup Papa Lamoni, vraiment au lobby très bien. Nous allons continuer le micro langai. Yamboko kolobani pour la concert mkola lelo. To pesa wa bonne chance ba betele ka kitoko mbokelengi. Fachi beto likolo. Tala wenge monde che batala biso. Ba artiste so wenge muzika. Wenge za nzete. To bosa ndito mo suli au par ezawana. Bon yo eza wenge yo tamula ba drapeau ya mboka bwendenge. Eza sina mboka ti. Eza sina mboka. Tout le monde dans la stade ya sina mboka. Sina mboka ba vita pe bazawa imana bazawa no mona bangwa. Jogo na biso pe marufa zawa. Nzamba kufra beta to pese mbote marufu grand jogo aleki bango tu. Oza wenge. Yo za coopérant anglais o utilisant ngo tous en anglais o. Nous sommes la population za Liban est-ce que grand liboule botonda. Et quand on est redébordé coutou, barokota barolema la mission na kope bandité. Mais to za bayike baya, ta ba leader barokota boy, maramno c'est bien. Mnyo za sepela. Ato yaki na nzala seni esili. C'est que bien pona mboka la biso, fachi beto mama ki panvita bana ver bana mbongo. To bosa nte dora, oza wera na jibe vita imana to sangani. Sali même moral pour la ratamboka. Bon renaissance pe to sangani. Ya bango suke mona na te. To sangani biso na sa membe ya bango mona na te. Merci beaucoup. Nous allons continuer micro de Tambola. Nous allons continuer tout ça là bana mboka veut dire dans quelques minutes à concert aux banda. Nous connaît toujours côté la montre na ngai par rapport ya ngonga oyo ba organisateur par rapport ndenge basali programme na bango. Donc dans quelques minutes vous allez entrer à la population. Nous sommes à Libanda, nous sommes dans la salle. Si c'est la fête, il y a concert du siècle, il y a concert de l'année.
aujourd'hui toza le 30 juin jour toza ki indépendance na mopanzi alimete ezali place wapi batu baye ko inaugurer statue ya premier ministre mboka na biso Lumumba na limete et puis lelo baye kotika linu na ye potolo na yango donc c'est un peu ça. Voilà ndeko nanga na moyo na stade oye ko sani na stade poto moni batu balobezo ko tona yo oye ko sani na stade que de so mi bien na yo mais bien yango de somba gi mais bana 6h ti yango do ko date de somba lingini baba gi entrée à 10h bon derrière bana 6h do ko date de 11h déjà tous ara libanda be baté batoni sur bas bato sur bas soda de ba dira fati o do ne so de ne pour concert wenge so de ne we rande aya tota mpena biso de lela effort il bani le rôle ba pour concert am quoi lelo bon pour na concert na boye do to musika to di bana komina ngalema na yeti on otala wenge musique na yoka onka na ezama mke mais na vivre on se connaît lelo nde babeta peto yoka nonde lelo. OK voilà merci beaucoup. Merci. Rolobani par rapport à concert am quoi lelo bon ngana sepeli makasi pona wenge BCBG ndenge basalisanga wenge 4x4 basangani wenge 4x4 ndenge basangani en tout cas na sepeli fort tozana ba bien na biso mais balobi ki était entrée 10h tokomi de ti ba 11 tomo ti 12h neti nga na vona kananga na kalema bon on a transpondé ni pour air musique aussi bon ça va conjuper ba calculer temps pour nous les bêta mapo to calculer peu temps patron. OK merci beaucoup merci. Voilà, concert pour bientôt les Zobanda. Bientôt les Zobanda. Concert Zobanda Kamite. On est ensemble. Tous les Larangonga Oyo. Bataille pour Banda Cancer. On est là, on est ensemble. Tu reçois vraiment journée en exclusivité, le début jusqu'à la fin du concert. On est ensemble. Maman, bonjour. Bonjour papa. L'homme pour la concert au Monio na bassine belé. Est-ce que vous êtes vraiment comme il faut? Bon, tu as vraiment ce que tu as dans ton si tu as comme un week-end côté Kaezala. Tu as pourquoi? Tu as comme 12h, 15h côté Kaezala. Après ça week-end, et c'est le groupe à Sepeli Sibiso Bazongi Sibiso Wenge. Ya kala basera kala donc de tous ça. Est-ce que banda kalote kaka ba biloko yo ou kaka lelo nde ako eza événement ndo komo teka ba photo ba musicien boy na banda koteka ba biloko banda kala série wana ya couronne JB azana bandal to banda koteka na la samba tozoteka ti lelo to continue kaka yo sikoyo ozana wenge 4x4 tozana BCBG ou na maison mère bon nazana wenge 4x4 bango nyonso soutenir bango nyonso basé longo. Est-ce que concert à lelo ni les a inspiré par rapport à concert à Mkwalelo? Par rapport à concert à lelo na sepeli non na président ya président na biso po asangisi biso eze loko oyo to bosana kango tozala nango esu na idée te mais lelo asangisi biso adon yango elo pana nango esengo nini okoloba par rapport à concert à Mkwalelo na bande ko barobeta na bato bazoya et puis bato balobaki heure eza 10h mais tozo kende soki pe 11h bato musu babaye oh ngana ko ikoloba neti biso bato oteka bo
baboyi biso toteka bato ya biloko olia neti mutu banda ntongo na alie te ayebi ke oyo eza weekend eza concert ya olia awa babimisi biso sikoyo ti sikoyo bato nao bakoti te baozela bato oyo bakoya na vuya bakota bamisusu baza na babie na bango bayibiyibi eya kitoko te vaa bafongola porte ti 10 bato bakota na ndenge ya kimia. Merci beaucoup. Voilà, toujours continuer. Nous allons libanda la star des martyrs. Nous allons beaucoup na batu bangwala batele mbozela ngombe belema. Obakota. Donc nous sommes vraiment impatients à Rosela. R concert Kobanda. Vraiment kota na kata stade. Je veux dire nous avons mulongwa bavu. Donc population ezawa ekomi kokota donc ngebelemi bato bazelaki tantango yango yo mulongo nyonso eza mulongo ya population bazokota na kati ya stade de Martyrs. Voilà masango yango ekoki tsokolo banelingo nga nalobaki da kuna simokonzi nalobaki donc awa événement na événement kaka inda voilà on a bato mokota vraiment makambo bandi era kota yango nde donc bozomona y a rien à dire. Nous qu'on a entré à Batou, dans le stade de Martyrs. Donc arrivé à Batou, entrée. C'est vraiment comme ça. Tu as déjà un stade. Le monde de la population est au côté, donc aussi la télé qui fait 16 ou 17 heures. Voilà. Plein, hein? Plein. Il est long, hein? Vraiment, tout le monde a dit que événement à plein. Donc, il y a des stade des Martyrs. Que ça, pardon? Voilà.